Bana poto, bana ya par-ci par-là, c'est bien moi votre serviteur, Papa Maswaku, autrement dit, Fally Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Bolanda, na chaîne Moko, Congo ya Lobby TV. Congo ya Lobby TV. Donc, mutu tout na poto a zappé te, ozaloza wapi, Congo ya Lobby TV. A remember la bino information ya moto akosakana te. Mama nangaye. Moto akosakana te. Merci na bandeko nyonso bozolanda biso na chaîne na bino Congo ya Lobby TV. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 émission internet animateur émission na bino masolo ya mikolo moi na mukia pota te kwa kozwa seka limama. Et en commençant je vais saluer mon équipe technique. Moi na mobalo azosala image oyo po bino bo sepela ndenge bozomona nga Paul Star en complicité na CD ba couleur donc on aime basimbi Jerry Kobetox na Congo ya Lobby TV. Alors Jerry Kobetox animateur na bino benda beauté à deuxième république. Lelo bosomi tout na soki na oyambela bino nani po na PCP ba condoléances na famille nyonso famille mobimba famille artistique mobimba to perdre artiste monene sœur na biso Marie Misamu vraiment eza pasi bandeko ebele ba bijou ilunga moi ça pembe na États-Unis azo benganga bazolela champagne bienga bozolela boze belé bébé Rita motema mokonzi bozolela vraiment en tout cas eza pasi. Alors Jerry Kobetox le lazo ya melebilo artiste oyo mokile tongi mokile lobby et aleki na déjà émission mais il fallait que ça en émission Jerry Kobetox pour to la suite il y a disparition na ye oyo touraki sango la misu balobi et bakangi na Luanda la misu balobi asa na prison ya Luanda na maison d'arrêt ya Luanda ba misu balobi ndenge balobaki po batebele na senti bokomo le kanga na kisongi songi. Alors na lobi na koyamba na micro oyo ya Jerry Kobetox 207 il s'agit de Lovita bijou Lovita oyo nazo yambela bino ye po totonga na ye toloba tout bete no masolo ngo pe ya prison o bato bazolobela elekaki ndenge ni. Alors la complicité à Paul nazo ko tsa bijou Lovita po to solo na ye. Bonne santé. Pourquoi pour ça na muke awa? Santé ça bien. Très bien. Et nous sommes comme ça na moni munene ko. Kasi to la ga. Comment na munene bo linga munande ni. OK? Tapeki songi na nga oyo batuni nga susu. Bongo ba ina ndamona ndenge nini. Vraiment j'espère que ça ait nos plaisir. Batebele ba noko melanga na Facebook na ngai et voir même na ba ki faina ça la spéciale émission to lo bela peli kam o mais lelo yemo kaza mieux placé à koloba suite ya makambo elekela ye et ngana na nga mo sipo pandisa. Na Paul Star tonga muke bijou Lovita sango epanzanaki balobi bijou Lovita na Angola bakangi na maison d'arrêt ya Angola suite ya balobi bamisu balobi ko ouelisa ki voyage yango bakangaki en tout cas est-ce que vous excusez nga londe na seki est-ce que mutawelisa voyage yo somo mutawel awelisa loko mbono ekomi na to welisa ki ezali comme to sena na batan oui yangeza ki temps senga ke na kende nde na kendaki na ke voyage bon nzamba permettre te ke na sukaki bon place na sukaki c'est ça osukaki place osukaki Paul to poso la moketo ki manano mituka kuna osukaki place osukaki ngana za muta songi bolobi osukaki place osukaki mais producteur amemaki bino ngana kotanga komone te pona sala publicité na yete na yebie to za ne pe dernièrement na tournage nanga et na mona zotambola ne libre il paraîtrait que asundola kibino beaucoup qui même pas Luanda et puis comment qui na niveau bakangisi yo mais le producteur wana zotambola na zane libre na ko ya wana vraiment le bien solo akanga ba bon asundola ki biso à partir à solo asundola ki biso de balobi kaza producteur bon nyoso lo bezate balobi za producteur ba za producteur bon pour nga tellement on a ça la film na été na yebi epete ezalaki nde to mona ka ki tema biso to abatu mo to sito yeba na ki mutu mo yo kika komba Lovita na liste batune o ba okenda Angola ki abino na zo pe Lovita na tie na kati ninga benga kanga na yepa ni to solo li na binanga non Lovita faut au voyager talaga yo boyebo na Angola pe batu bazana posa o mona yo na talaki ki na moni ke bato basaki pembe nanga baza bato déjà basala ba kombo ba batu mo min o ba yeba na déjà tant bango ba yena nga ba bisinga en tout cas vraiment ça producteur fona ndimila bango ne si yo solo bina ke Lovita moni mutu wana penda kaza producteur na boyo
sikoyo yo olobi ke bato wana babaki ke aza producteur ondimeli bango mais so otali na liste bato olobi ala balongwaki déjà badimaki na liste wana bazalaki su te exemple moto lokwa Doudou Soupe alongwaki na liste mbotela bandeko j'espère que Fifi Mielo moi ça na secret lolemo na Niki baartiste ya Queen Mother bazoleka tosala bino émission libanda bato balobi yo welisaki nde voyage et bato mosusu balongwaki na bango bamere lokola tantine na biso tozoloba vie alongwaki nde na liste Doudou Soupe alongwaki nde na liste mais yo welisaki non na wese voyage te et puis nayebaki ku te ke balongwe na liste wana po ti biso tozosala makambo bango nyonso bazalaki na kati bon biso ntango toka kokende ezalaki te ke towelisaki voyage esengaki ke ndenge ye soit disant ya producteur ayebisi biso non tokende mpo na so efai tosala baspectacle moko boye lokola bango nanu baye babonga te bana bamakambo osala biso tokende yango tokendaki na ye nzela moko. Est-ce que bokende na passeport? Non, bon, biso passeport topesa pa na ye. Nyos topesa biloko pa na ye. Biso tonozelaka mokolo voyage ekokaki Lovite kingani bobo mema biblo tokende. Lovite obi kenga na songi makasi. Na tobi pona ni na tunya likama passeport. Oh non, yeba ndeni. Voilà, c'est là ce qu'on appelle toli solo. Ndeko mo bozaki na ye place basundola ebino. Ayekin abenga le même jour. Tokena ye passeport yaki Angola mais passeport etikala na bandana. Oui. Na ko tangolo pe commande ko mais peut-être ko laisser ayebi ta on a baboy tokena ko zona passeport na bukaka mais yakindaki akinda elwana. Oui. Bon, producteur na mtasala ikisa mabongo. Nesi biso stoyebe ke passeport eza pa na ye asa kotisa na ambassade. Tant biso toko koma kuna toko yeba ki akosa biso ke vise ko landa biso na batu ba koya na ba passeport to kotina mama na tela so. Pardon, s'il vous plaît, tous abatu. Leti Paul Star nenga zawana babino zo ke Luanda tika na passeport biloko e Rolanda. Isa sens Non. Ezaki te ke tika na passeport. To pesi passeport, demande visa yaka na zo demande visa. Tant apesi nga na pesi passeport, apesi nga na ke ba besoin ba demande visa nyoso ba senga ki to pesa ki. Et salama ke monani ke voyage ezali. Et banda ozela ka ke tozela visa zo bima po tozela non tant visa ko bima to kende. Le temps que ye producteur wana ba kiasa na ba spectacle face na Boma, Mwanda, Matadi. Et senga ke to banana ko kende, le temps que ton passeport na biso ko visa ko bima po abaki après une semaine visa zo bima mais to sela non batana ba une semaine si mato kota nini Angola. Et senga to tambola bongo. Merci beaucoup. Na ope misaote lelo ko yinda ba belle émission bana poto no surtout bolanda biso na chaîne na bino Congo ya Lobby TV. Jerry Kobetox abenda ba beauté te beauté deuxième république. Asa ila bino ka musala batu lokola ba maman nanga Charlotte Mavinga, Patricia Bosemi, Patricia Bosema na peso ba mbote belé Priscilla Pama, comment les hommes brillent moko Naomi Yuma na Belgique. Naomi Yuma, le bureau solide Jerry Kobetox na ebi ki osolo la bien. Parce que yebi sanga bijou no vita. Auditeur est-ce que on so yoka de sanga film ça? Non. Non, Mario Elbiso ba nao pe Angola, ngo Elbiso ba nao. Non, vous excusez, non, eza lo kwa mutende to na kolo baté. Bon, na lobi na nao. Wana yoka na na prison. Bon, nazaki na kati ya prison, nazaki mo chance autant à portugais kuna. Pour prison Angola na ko beti na nini te bon. Na Angola bakanga pe na moi c'était bataka ba lokwa na foyer. Yeah. Encore batel pe tantine pe miko ba benga tibele siboye. Ba tu en place moya makasi rien. Ba jouer na tricage. Te na Angola vo meza bongo. Moi si akokoza la vraiment prisonnier te. Non ba otala nde eza poni ni na Angola nazalaki na famille te o bakoka kotele mapo ba kolanda makamna nga le temps bazela ke tina koma na le temps na tribunal na bango ke na samba esenga ke naza na place wana. Yon ba garder nga wana. Tant na ke ko samba ba moni ke oui. Makamba ngo esenga na ngote ke ba condamner le vite nde bato alobaki. Nde bonne na bimi na za lelo li. Pona biso songi etongwami na kin. Tala ba comédie bwana songi koleka nga mopanzi sango ya. Congo ya Lobby TV akomemela bino ba information ya moto akosakana te. Azane pe Jonzo to pe abota mama. Na ndenga mabete ba producteur baza ba bateau baza po basala ba ya na ba film biso to sala bango. Baza te poto lingaka bango. Na ko linga producteur te na ndenga mabete. Mais so pepe ya ko bala na pe ko bala na no na soki ya ko bala ndenge mususu mais soki ezalaki amemi nga na Angola amemi mosi mususu ke na ye nga na pesa ka mbongo na nga Lovite na bimisa mbongo na nga ye moko za ndenga sa bonga sa témoin na ça passé pas deux fois nga oui nga Lovite na ke na Angola te ke ça ke bazo memanga ofele now
Nuka Mage. Nika manao na abakisi so nuka Mage. Na kufi ya Paul Star na soke portugais ngalo baka mutu brigado elo na ebi yango. Na bondia na botat. Na bato bakomelanga na Facebook na portugais babomanga mabe. Donc ezaki pona bongo donc ça on doit ko kendene amonaki ke akoka kité. Po ate ma charge ya bato ebele bazalaki wana azoba flati boko lia na biso esenga kité yango amonaki moi ça les sous autres mais la kité esenga ki ke asundo la biso. Siko tout la mwisi ya za kimaki ubende. Oui, akimaki. Wana penza kimaki. Poti a voyagaki ngalo vita na yeba kité. Na yeba na akuté ka voyager. Yo muto pareto za ki mwasi no yeba kité. Na koza mwasi nete ko banda lelo timko yeso kozonga. Aza mutu te. Te na boyete, aza mutu. Mais ngalo vita de na sabo tum soso zonga mabete. Na yebi ko za tibelezi ko mikolo ba benga bino ba tibelezi. Tala. Aza mutu na koki jamais pour le baki soki pour na poso. Na alinganga te. Ngane pe totikala jamais kozala mwasi na mobali. Na yebi ke panzana bato babaki Lovita abima soi-disant na producteur wana eza lokuta. Akoko leka pa lobi. Ngana linga ba producteur te. Lobaki producteur wana za na idée abalanga. Wana tokoko lingana aye abalinga. Kaka bono nga yaka musala, nasali musala nanga esili to suka na bango wana. Baza bato ba edaka biso na ye na se musala pa na pesinga mbongo ko suka na futa ndako. Na sombela ba olata na futa mwa minava. Sikoyo na tuna bonga pe kisongi songi na sensible na kisongi songi eloko ngwe ki manga tenza mesunga ngapo na bombarder na émission yo Lovita bouquet voyage basundo libino elo ni nete yo bon etenge belé pona ba producteur à lokuta wa kokoya po ayoki ka ke Lovita sala ka théâtre. Bon, azane vraiment digne ya kozala producteur te abike fona zwa. Est-ce que bekaza kini? Bon, wana vraiment makamni na kipa ngote poso na kipa ka ngota nga yaki na kini. Peut-être na ngana luka pe mo logo mobo tellement na monique ba on a dépensé que senga ki na dépensé na ko lande la vie na été na tiki ape mana. Te ngana ngina lo babo ezala ndeko moko na kotanga kombone 9 lumière super aza technicien malgré ba technicien ko ba Paul Star boy na ba CD couleur ba pesa bango ba trophée te ba ko reconnaître bango te na Congo. Masa wana ebisinga lobi comment producteur asundoli bato na nzela et puis autant monena Kinshasa pamba et puis alekeli na TV obi alekeli na TV et puis alobi ke oweli saki voyage po ba yoko asango ke pour OK Angola. Bon na ko lo bana boye est-ce que ngana yibaka ye ngalo vita na yibaka et puis bon mutalaki sanga ngaye bona enakenda kotika mayonnaise na bosko pa na ye na yebaka ete na wel sangola pona ni na za batu na ngole belé na batu na pote belé o lelo so babike Lovita yaka na koya pe na kenda na mbongo na ete ezaki mbongo ya Lovita ngamo ko na bimisa mbongo na ngana pesa peut-être batu misusu balinga ba voyager ba dépenser de Lovita dépenser te dépenser na compte ka ki o so foutre la mobile no ba place à kolala ba place à kolia ou bien na liu ko lo ba makamba mobile te pour nga vraiment place na sa musala na ebité so yebi finanga non yoka lisote ke Lovita bima soit na kingani boye na kingani na sala ngote pona ya monde théâtre pona sa pona yoka kesa na konta musala ngo monique na bimisa ki bambongo na ke na konta mo sina mbalite to pousa na mo muke boye j'espère que na konta mo sina mobile Lovita nga linga ta to so la boto so la bien et ma solution qui est bien mais na monique na découvrir bino bolingo zate na Congo preuve ane batu nyoso tu bacholaki yo batu tu balobaki batu tu balobaki yo bakoki koloba mais Lovita lelo ozana Kinshasa et on a tunaki yo elo oni nete yo vraiment na voyage o basundeli bino libanda siko lelo nayebi ke na koyambo pene mission moto vanda pena bien pona kangi yo kana nzela fallait ka koleka oloba la chaîne oyo Congo ya Lobi TV na nyoso tu elekeli yo wana ba producteur wana sololi mabe et puis alekelo na TV et puis ngalo kwa na songi sur internet alobi na ndinga mabete Paul caméra komi koto ya Paul na ndinga mabete ya na nga vie na pesa ko mbote belé serre na nga vraiment na pesa ko mbote belé balobi yo nga rencontrer ye il paraîtrait otambola na display na ye o jouer na display na ye o nga rencontrer ye donc ya voyager yo pour voyager gérer na réponse au PST na vraiment na réponse au PST pour tant serre na nga banda musala Lovita na bandi musala te Lovita za na mwana mukie pe azalaka donc nazala bena fan na epona nda olingi makasi bonga bena lobaki on a dit importance ni Lovita mtani mwa mukibaki sala rando na ya na ye eko simbate e bana na ndenge nini producteur wana ndem tazana posa ba ranki azana posa kota ranki ni moko boye entre ngana ba ser na nga ponga kutunde na zabo na linga ka bango pe na konse ko linga donc na koko linga te jamais na sala ranki ni moko na ser na nga moko abanda musali bosa bifi ko ko simbate yende lokola za producteur bo excuser nga mutune azana na ebite peut-être aza mutu moko mutune so sala bien te ya wana linga ki ke aleka na TV aloba n'importe quoi na pona kombo na nga abi o weli saki voyage na
na WLCF acheté et puis tant aleki na TV bon tant na yaki na yoki ke bato balobi babenga nga pe ke producteur aleki na TV et tant que biso to ba artiste tant bomoni ke ninga na biso artiste na kata prison et puis producteur wana oyo akangaki amemaki bango ke asa awa ba artiste basali le côté bon ça le côté on a ba ke artiste comédien na Congo ata kufi l'état autour na te muto akangisi bato botika nga na lo bas ça n'engage que moi chérie muto akangisi bato atiki bato musu na boloko mususu boya sunoli bango mais léon a qui na zota mwane librement donc artiste comédien azana ye mwana mbwa donc muto ako sala ne loko nyoso to alingi maleme na bike tozo ke na fin na kozona émission to vanda pena to panza indusa yebisa bato nyoso to ba fan na nyoso siko pe a oyebo na bio na groupe jouaka mais na bona cha sungi ozongeli musala oh chérie bendo oyebi ke yo pardon na kai munogo ozongeli musala non nazongi musala te loko ozongeli musala te nga mutali boso Paul Zwanga nga mutali boso ko nga pe banzonzingi baboyanga nakoma ko aider bandeko na ngai biso bato to mana internet na invité na film na nga moko ko jouer avant les musu bato musu babenga bengo marqué batonga itonga ki opa na ngai na moi songi to salaki mot de la fin et puis ba coordonner no bato nyonso to bazoluka kayo babenga yo po batika o déranger bon na pesika merci na ba nyonso bazaki na social ofita tant l'ofita zaki na kata prison ba o nyonso vraiment bazaki na souci na nga bazaki na posa o edenga mais moi ba sala ezalaki te bon nzambe vraiment nzambe ba bobingo ofita lelo sanki bientôt bo mona ngande gérer le bika obeng ça merci kala te bo mona apina ke internet naza obeta na nga vraiment pona sila na ngate na sana nga ezaki na nga ba po nzamba pesa kinga naza na nga ka côté kuna pona pema non ce qu'on est na bimi bo 2016 le vite attaquer pena fort bo CP là et puis na kanda boloko alors wamuta uti boloko ayena kanda non eza kanda boloko te pona ngai na mona ngo vraiment ke salaki place na ngai ya repos omoni ezaki place na ngai na sentir pena pona sentir pena Taylor Van Damme. Yeah. Ezaki place nanga, ezaki place nanga ya repos peut-être nzamba sengaki ke na le kanzela wana pona bato ba yebaki lofita te ba yebaki lofita za. Vous comprenez? Voilà, moi, je remercie mes numéros dans la bateau. Ok, moi, je suis un numéro dans les athées. Oh! Non, je suis un athée, je suis un gérer. À partir de la journée, je suis un numéro dans la minga. Na pesimbo te na bana poto nyonso bolingaka lofita bozena souci na nga vraiment makasi na lela bino fort hein lofita profiter lofita za en ville lelo bino mombo mona yeyo azali na pesimbo te na ici mayele babi moi na Londres solo penza les j'ai ni patron na kata Londres akangi masolo à Londres tala karayo na pesimbo te na Deshi Kingolo mukonza Luanda Blaise Matondo lumière Angola ou asimbi Angola donc boyon bati o kaka na pesimbo te na Joël Kimwaki babi triple brassard donc obeti ya Mazembe Chan obeti suba o bobetani Chan aya Léopard Senior maman donc mutu moko 3 ah papa mais na pesimbo te pa na ba gros bisous hein tala kaka aussi ba équipe bien nous allons continuer malamu hein mutema RDC les grands défenseurs au Congo tara mutema ezande Joël Kimwaki na pesimbo te na Serge Tembo na kati ya Paris hein babi Serge Tembo Serge Tembo po ebe na ye na ebe na Serge Tembo wana mutu na kati ya na pesimbo te na Serge Tembo na pesimbo te na Dani Kadiodia na kati ya Paris na pesimbo te na José Tibouabou hein babi le pétrole na kati ya ba donc yomo ntosimbi ba masolo wana na pesi mbote na bana ngola nyonso lela bino fort po eza lofita bijou la carte qui gagne yomo bomo na temps. Merci beaucoup Paul tokomi na suka metika na présenter na Congo ya Lobby TV to bakisa kaka batu ponga gérer Kobetox kala mingi te na sauter bijou lofita j'espère que tout ceci là to kotsa ndeko moko obo mesana na ye. J'ai répondu à la poste mes condoléances na artiste nyonso pour tout la maman ya motema hein sœur Marie Misamto tolela fort donc passe na motema melo ko aliwezuyo nzamba yamba yo zaki maman moi bolingo olingaka biso nyonso kabolaka te donc tozane bembe na yo mes condoléances na artiste nyonso na kabolité nyonso lovita za awa to mona nebe. Merci beaucoup ngape na pesi ba condoléances ngape ko tunabi esanga pasi po na tellement na sœur Marie Misamo na loba na ye na retourner film ya histoire à vie na yo aloba ko soutenir nga aloba nga za prêt pour na soutenir nga na musala wana en tout cas ça nga passé mais condoléances surtout bijou ilunga na États-Unis zo lela kaka et na bosanité principal à Pama j'espère que vous voulez mbote
Mbote mingi président Géry. Alors j'espère que na boyinga na tanga kombo mais pesa kombo na bato ba komisa na kolanda na émission na opé kaka na chaîne au Congo ya lobi. Bana poto bana Angola bana international quand de tomesana obenga mino ba international. Eza bongo ngai Lauriane Mutoka. Journaliste na bino ya Congo ya lobby. Donc pour mon na kati ya chaîne oyo ya Congo ya lobby donc émission oyo eza émission na bando présenter. Siko nga na lobby eza na masa na mon Freddy Akim alobarake nga na ana mot à dire na poto. Lelo pe yo kotima solo en net. Est-ce que vous en a mot à dire? Question na yo eza kilo to pesa léger. Alors ngai na monde à poto non za na mot à dire parce que na yebi de quoi que je suis capable. Encore autre long on a site mo na boina tanga comment pour sa publicité nango olongo na site na ebité likamba ko longo yo na comporter na ba politicien mona politicien asali ni na ye abenga ngo ni parti na ye o ko to asali par de tina ba journaliste alors mon ayo quand même il y a confiance bato ba ndolanda et puis moi nsoka mon numéro na ka pa ba déjà que ba solo la même suma banga. Bon, bah international na biso ndinga la misana obenga mino ba international bobi ka ke Lauriane Mutoka benga mino toujours ba international na lobby boy ngabo pesanga confiance pour ngana sela bino musala numéro ya téléphone na ngande ka boyebi yango to pende bo mesana nango esa bongo 089 44 28 722 to pena koki ko bandela lisusu 089 44 28 722 na sepel na bino pe bino bolinganga na yebi lokola bolinganga na osela mnoka musala nde to mesana kosala. Merci beaucoup Lauriane Mutoka. Voilà bien na senti que machi wa mumenu lokola picho mwambila iwa kwetu wa makanda machi wa mumenu oyo tote kozala ne dernièrement mon ami personnel Rodrigue Dimoke mutakotsanga Wester trop ba famille so boyoki bobolo bateke wa kabela rabiso te ka yote muzuna mutaka masana e bobala pembe Rodrigue Dimoke ndeko nanga oyo soutenir nga na matanga papa nanga chiyo muluba cher aux amis mystiques. Principe ya pas manazo insister Charlotte Mavinga bébé Serita boza la binopo Géry Kobetok sasa c'est bon c'est pas une émission ali grâce à moi na mobile koyo Paul Star a mystique na habité a mystique et puis na CD couleur na simbi équipe oyo et na PCP artiste comédien na bisibino ma batali pour mabali mwaka Igor d'État batali pour mabali mwaka mais le roi yé tout annonce en ligne moitié bye bye on se retrouve na numéro ya pour ngana na la 17 bye. Bana poto, bana ya par-ci par-là, c'est bien moi votre serviteur, Papa Maswaku, autrement dit, Fally Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Bolanda, na chaîne Moko, Congo ya Lobby TV. Donc, mutu tout, na poto a zappé, ozaloza wapi, Congo ya Lobby TV. A remember la bino information ya. Moto akosakana te mama nanga ye moto akosakana te